En tout cas, papa Léonard Kitenge, azali mutu oyo lokola ba député nyonso te. Oyoka. Est-ce que la politique akola la politique nous passer à la visite à Tinaye. Premièrement d'abord papa Léonard Kitenge pour le chapeau d'avoir se réveillé à postuler. Et là dit souhait à ce peuple congolais de l'électeur na yo. On va na causer là. Mais comment on a absence la élection ça que le kina mboka. Pour tout ça mai na ngo. Mais yo pe on a dit précédé. On va na causer de ça tango ya Nzambe. Tango ya Nzambe et c'est côté des écoutes au télému. Non la muki wana peuple congolais qui va na simana. Que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Mais les autres abonnés, et maintenant, les pas politiciens. Oui, mais et puis, chaque campagne on ne commence à tout le monde. Avec ça, la campagne doit présenter, avec ça, la diabolisation, on a déstabilisé, pour affaiblir, pour s'attaquer à que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Bonjour, bonsoir à Bandeko Nyonso balanda biso na chaîne na biso ya Mutakoli Chaque TV, la chaîne non alignée. Na popo alele tolingi tokutana na mata ya makila, tolingi développer na ye par rapport à ba député, par rapport à ba plaie. Oyo salima. Ba plaie mosusu eza mbongo, to ba plaie ka ya normal. Kaka bo ba ke ndekuna nde ba lisusu boye. Na mbala ezali koya to lukana ni moyen te développer na bino lisusu to lukana ni ko expliquer bino. Nyonso eza koleka na ba plaie wana. Tosola na ye nani oya liboso te tosola na ye. Après mituna na bino ekosola biso lisusu makasi peut-être ya courage ya okita bakosala ba descente ba place nyonso tokokende. Mpona kokutana na bakandidat député na bino surtout bao bayesika nini bakoloba babituna na biso ese bakopesa ngo bareponse na ndenge elongo bani eza mituna boluka moya bokomela biso luka moya mpe tosola na otimona mboko. Bonjour, le journaliste. Lelo tokomi na 7e mairie toluka moya mpe tosolola na bino par rapport à l'élection ndenge ezoleka tomoni mwa mbutu eza bamboka mosusu bayindoka bayi politique bao batiaki mikanda na bango mpona ke batovote bango tomoni mwana mboka Martin Fayulu mwana mboka nani Katumbi docteur Mukwege bamandeko ebele Martin Fayulu aza wana mais lolenge ozomona kotambola na bango ekomi lisolo ya baplainete bamusicien eza boni. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Avant d'abord de répondre à Balandi, au Balanda biso comme d'habitude, je me représente d'abord au nom de M. Gene Otuba Christian, nazali moko ya militant to ba combattant ya IDPS. Na o etali lokola mutuna, lokola question et le na lopoto et tout concernant ba plein ya bandeko candidat président au bazo sala. Opini que est-ce que ba ko ko ça ba plein le ba visiter boni. La koyebi sa ke eloko babeni plein ezali ke bato balingi ene bayebele baplein mosusu ndeko journaliste mwana mboka ebi basombaka ngo na mbongo mais oui nalobi bongo pamba te so totali bien arrivé ya étranger oyo ndundu Moïse Katumbi ntango akomi na mboka oyo tobongi oyebaki ke moto aza de terre et de mer akopostule te ekome bandimi ye aza mwana mboka te de pere de mer
baloba question eza de père de main te postulé te mais ebongaki mpo yango eleka est-ce elekaki bon elekaki te mais eza problème na biso te ya mpoka lelo epa ndeko tiani te mais ezalaki proposition ya ndeko tiani mais le ebongaki eleka na parlement mpona koboya kovele mibeko ya mboka mais na question oyo etuni baplain oyo bato wana bazosala nabengi Moïse Katumbi etranger mpona nini ntango akomi na Kisangani ezali mboka ya moko ya bamboka ya FDC ntango akomi kuna bato bayembeleli ye balobi awa epa na biso eza facile boto yo eza repere de mer te j'ai aimé cette impression ya peuple ya bapopulation bazalaki wana nde barépondaki ye ezalaki aussi batindaki ye te cela veut dire nous avons au mois de juin ya président azala nationaliste mais lokwa yo oza nationaliste te ntango ozoloba phénomène wana de pere de mer si elingi kolobaki olakisa mboka oyo ebetami omemi bato boye otali bakombo ya bakoko na wana bakoko bikoko ya bakoko na yo tozonga nani mwa lisolo ya plain mwa lisolo ya plain ekomisi moto asali plain te donc toyeba ye te yo olobi ke baplain mosusu ezosalema ezosombama na mbongo ok ndeko nanga baplain wana ezosombama na mbongo nalobi pamba te motu oyo atiai peuple congolais pendant 18 ans oyebi ke ndeko na biso Kabila naza te étranger mais abomaki mboka ye moko te kasi yango na okena analyse abomaki mboka ye moko te azalaki linombre na bato lokola bamoïse Katumbi oyo azalaki à l'époque gouverneur ya Katanga epuis bakatange bango moko batoto ya Manyema bazoexplike bite ke Moïse Katumbi atie le Katanga ozo comprendre maintenant mpona baplain ozoloba ya lelo soki Moïse Katumbi asali plain c'est que basali bamagi ya kolesa bato mbongo na bana koluka mpona koprofite koloba message peuple congolais baza vigilant bato wana bazosala tapage na mbongo oyo bayini ya peuple congolais mais kotala boye baza na popularité te netinga ndekolo banda oyo obelinga na UDPS eke so mingi ata na mutuka c'est ça un peu militant elingi koloba nini on ne fait pas la politique pour avoir l'argent mais la politique donne quand même de l'argent à quelqu'un. Vous comprenez? C'est une question que Batifua Yeba, même tu vas comprendre la félicité dans le Rwanda la Kisangani. Tu vas comprendre que Moïse Katumbi azali mutu moko boye azo milita azala candidat président. namona mokonzi azoleka alonge na mingi azoleka azokende Dubai eprofite na actualité mokonzi mboka Fatou Beto azokende na Dubai yango boyokaki ke bakosuspendre campagne ya mokonzi mboka ezalaki mpona phénomène ya voyage oyo ozomona donc désormais lokola aza mokonzi toretire biso nyonso na bino attention etala ndenge mokonzi mboka azoleka nde bozomona ambiance awa toza na 7e rue industrie tozomona ambiance ndenge mokonzi mboka azoleka soki bomoni drapeau te bomikimisama te eza constitutionnel lokola mandat esili tozokende élection déjà da république akotambola so na drapeau te na camion oyo bomoni wana eza président de la république nayebi te ndeko journaliste nayebi te tokoki kozonga na etumba na biso na kati UDPS toza combien de députés bon na kati ya UDPS toza na badepute ebele selon nombre oyo seni asengaki est-ce oki kolingela bana mboka mwa bacritère nini oyo ekozala mpe moto azala député? Merci beaucoup en tout cas question oyo etuni ekoki kokomisa yo lokola te mpe kobimisa yo meilleur journaliste pamba te moto mosu akozala aliaki bandindile mosu misili atondaki te alobi onga candidat député mais bacritère ezali boye après badiplôme oyo eza lokola diplôme d'état oyo bakalifiyaka moto lokola D6 diplôme ya graduat oyo ebimisa moto lokola gradue diplôme ya licence il s'agit de master doctorat tout consort yango nde kaka pamba te esalaka moto akoma candidat député mais il y a aussi ce qu'on appelle l'espérance politique parce que la situation est basée sur la politique. Lorsque vous voulez être candidat, une question d'avance, est-ce que vous avez l'espérance politique? Donc, vous croyez, vous comprenez que vous allez faire une autre critère. Parce que l'activité a tout nouveau tenu. Nous avons un parlement. Le parlement, ils allaient faire une loi et ils voter la loi pour la banque. Il y a beaucoup de gens qui ont des bandits qui ont des awa, ceux qui ont des qualités pour la nuit. Parce que les députés, ils étaient infiltrés. Baliaki mbongo. Yango bakukaki te kokoma na mesure ya koaccepte mpona loi wana esala nini eleka
c'est que bayebi na bango mosala député te bozali bacandidat opportuniste mpona bavie personnel na bino boza mpona mboka te oke député national chef provincial obe conseil municipal azali mutu oyo adefendaka intérêt général mutu oyo akoki kodefendre intérêt général po asala yango malamu edeni ye moko d'abord apase na yango mwana mboka deuxième à part yango ezosenga mpe ozala populaire populaire mpona nini na moment oyo tozali ya campagne ezali moment campagne mpona babenga moment campagne ezali moment oyo eza ke député ebongi azala na bayite oyo bazali ekwa baélecteur ya ye moko mpona nini tosoulevé mpe wana parce que cette fois-ci élection oyo ya 2023 tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na posa différencier élection oyo ya kili oyo par rapport à l'élection eleka euta 2006 2018 et 2011 mpe 2018 kokanisa te ke soko tie candidature parce que oza na mbongo ebele okende kocorrompre déjà Félix Denis Kadima c'est pendant que nous profitons à l'occasion ya korapele mwana mboka Denis Kadima soyez vigilant mpona kobima député mwana mboka moko kaka ya bakritère etinanga ebongi bato bavote yo ti ya une logique électorale parce que babengo maponamiti me bato baponanga eza seza bayi mboka mais yo mpe député bo moyi mboka alongwa na ndako na ye akende kovote na ile esi koza na vision oyo sepesa bandeko wana bayi mboka epushe bango ke bapesa ye voix mwana mboka nayebi ke bato nyonso bazoli bakoki na kolanda biso na journal lelo biyani na mituna oyo totuna ndeko deja bozoyoka biyani nango eza na mwa question moko ya motia lisusu to basisango na kotuna yo mpe omeka lisusu kolimbulela bana mboka moto aza na ndako na bango apostille kolo lopango aye abengani bango elo balala na eglise politique ebongi to ebebi politique ebongi te ebebi politique ebebi mpona nini politique ebebi tata mwana mboka journaliste libre peli mutu oyo aza na posa akota asengage na mayamatali politique azomérite te kozala politicien pete ozomona lelo tokata yo te ndeko azotindika pusu lelo aye na politique ake kotengisa na ekole primaire te lelo oyo ndeko oyo ndeko mosana kobenga bango bawewa koma bana botravaye na esika moko boye songolo lelo akobosela politique apostile molimo tozomona bato ebele baza komituna tous les coins nyonso bokende tout l'avenir nyonso na nini na ville nso kinshasa totwandi na bakandidat badepute kaka ya liboso mesili mwana mboka ndeko journaliste papa eli bapekisi mutu moko te mpona kozala député na ndako wana parlement mais à moins que mpona kozala député il faut avoir une visée politique c'est ça que j'insiste vous comprenez mutu mosusu ya pousse akoki kozala pousse eza par rapport ke azozala mosala malunga nakozala mpe na visée politique mais à moins tozo insiste d'une manière générale mpona bandeko nyonso bakosani excuse mpe le terme bakosani mpona kotia kolula ndako oyo tozoni parlement azala na parlement provincial obe national susi na biso eza ke ntango ozokende na parlement simiti nango eza kolobela peuple congolais maintenant si vous avez aucune expérience dans votre vie politique est-ce que okodébattre yango ce sont déjà des candidats oyo tokoki koqualifier na le peuple les opportunistes baye mpona kobimisa mabulu na bango ya bafamille na bango bana bakende kotanga na Suède na Turquie mpe na Canada basomba mapango ezomona 242 lema kitenge azali mpe moko ya bayimboka oyo bashili kotelisama na vision mpona kobimisa peuple congolais. Merci na papa Léonard Kitenge atoka osala malamu ndenge ye pa ye mpe akotana nini na kati ya parlement ye kolobela likambo wana be te tikanga mona lobelela atuka papa Léonard Kitenge azali mutu oyo lokola badepute nyonso te
ozoyoka ete akokendela la pongi te akolala pongi ndeni parce aza la visée kati na ye. Premièrement d'abord papa Léonard Kitenge coup de chapeau d'avoir se réveillé à postuler ezalaki suwe ya biso peuple congolais de l'électeur na yo ebanda kozela nekomona baabsence na baélection misato eleki na mboka tomitumisama ye nango mais yo mpe ozalaki presse te ebanda kozela de ntango ya nzambe ntango ya nzambe esi ekotele des ekoki otelemi ndenge olamuki wana peuple congolais toza na nsima na yo okopesa bayimboka numero ya papa Léonard ezali obe 2 4 PD elingi koloba 242 nazolobelela wana deta parce que na bamama oyo bakoli nini obe batate bakoli nini soki oza na difficulté olobi nazovote kaka 2 4 mpe 2 cela veut dire 242 mbala moko okomi électeur massivement mpe officiellement ya papa Léonard Kitenge conseiller mwa moke bayimboka nyonso baye mpe bakota na kati ya ndako monene wana pesa bango mwa conseil nini bapona biso to nini bakosala mpona biso. Ok ndeko na ngai bino baye nyonso oyo boza na posa boteba mabaya mpo borejoindre ndako tobengi parlement d'abord ezali deuxième institution soki babengo deuxième institution parce que ya une première institution eza présidence de la république alors bino na deuxième institution nde bozali bato oyo bovotaka mibeko ya mboka bisika oyo wapi chambre oyo elobelelaka peuple congolais mpona progression mpe avancement développement stabilité ya mboka alors yo okoki kozala contre yo toko pension parce que postule mais susi na biso ezaka te yebake peuple congolais aza na nzala na libeli ete demanti te profite l'occasion nzala oyo ya peuple congolais eza ngambo ya chef de l'état te eza mpe ngambo ya bino honorable et l'honorable peut aussi équilibrer la chômage dans un pays et l'honorable c'est un monsieur qui a le souci du développement dans son pays et l'honorable azali mutu oyo eza te soki otambolani na bakombo oyo omoni te nzela ezalaka te oye na parlement en plein plénière otomoli loboko ozwi bakode motion osali nini olobi soki omoni te oavansaki motion bazorealize yango te fo osala nini osabite insiste na motion wana etoyebake orepressione président ya parlement na bohonorable ya collègue na bino obasala nini barésoudre difficulté songolo wana ozo comprendre sadi phénomène oyo bino bondimi ya kopostule mpona kokenda parlement eza ngambo une fois soki oke kuna okangi maboko premièrement okozala la privé eza na lopoto koyebi olingi koloba bango mabanga epa banani bayi te oyo bavotaki yo papa Léonard tokoba bango mabanga te parce aza na vision soki totali papa Léonard Kitenge okomonake kati na ye ya aucune déception vous comprenez maintenant toza insiste mpona bagenre ya honorable oyo baye baopportuniste aza na poste touta koloba ngo mais mosusu mwana akena poto te atina mwana poto mais ce n'est pas ça l'engagement que vous avez accepté vous avez assumé c'est de défendre complètement le peuple congolais comme yo kokende kuna ke kolala yebake wana yone yebela etaona mabanga sava merci bana mboka merci na bao nyoko bayepesaki sana bango mpona kozanda biso na chaîne na biso TV tozonga mwa mokia mpona kotuna ndeko to apesa mpe baye na ye nyonso mwa bambote epa ya ndeko na biso Auguste Kabuya mwana buta. Merci beaucoup le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son premier mandat il avait une carence de la majorité parlementaire. C'est pour cela nous nous sommes réveillés cette fois-ci devant les élections. Nous sommes complètement déterminés pour lui accorder une majorité écrasante. Na kati ya majorité wana ebongaki bato lokola ba Auguste Kabuya bazala wana Chindoma oyo tobengi Chilumbai bazala wana parce que oyebi ke ndeko Mbata professeur Mbata adecevoir biso malgré eza sujet électoral ok yango ezomona topesa bachance mpe baoccasion bapris ebele na bato lokola ba Auguste Kabuya oyo aza secrétaire général ya Ngoma Lingoma IDPS mpe topesa chance lokola na président ya mwana mboka Emmanuel Dioko oyo azali président ya ligue de jeunes national ya UDPS topesa lisusu confiance na mwana mboka docteur Patient Mole oyo azali moko ya bato oyo basala ete chef de l'état aréalise gratuité ya maternité kobeta ofele à part ça
peuple congolais bakoki kosenga yo vote motu melo moko yebela vote c'est l'état d'esprit nasengi bato lokola basimbikai baremi masamba peuple congolais bopesa bango lisusu confiance te bakoza moto mona parce que c'est so y compris des okoko mulumba mais oui mwana mboka bokatala baboso te bokatala nani baboso te ce sont des gens que moi je demande au peuple congolais on ne peut faire encore la confiance à ces gens-là. On a mis en 2006, on a député, 2011, député, 2018, député, même la circonscription est votée, zéro. Papa Molé, écoute, Adam Moko a anti-valeur. Au même temps, on peut apprécier des mesures. On peut comprendre. Et puis, comme conseil, tout ça, la confiance dans un nouveau candidat. Parce que même basala te tokoyeba ndenge babando ate bango baye koluka mbongo te mais so baye koluka mbongo tokoyeba bango moto deja sazi ndolanga ete oze le sasi temenga na tuyo oze le sasi kate si baza na opportunité malasima tokoyolola bango tokobeta bango ça va merci beaucoup bambo te déjà émission na biso déjà merci beaucoup pour le chapeau après matondi bimi na tata mokonzi ya ekolo Fati Beton Sion na Tingoma numéro 20 sans oublier la mère du président Maman Mat Kassalu et je rends encore un hommage historique au père fondateur de l'UDP initiateur démocrate Papa Sekedi ya Mulumba balongoli monele ezali molema na yo epe banakinya pe bamote mingi lisusu ebele na baforce lipove ya résidence epe industrielle parlementaire de l'Union sur tout le monde de y compris président passé à mon accueil le médecin président Chole avec Chole il y a des Chole le médecin le sous passé mon accueil le médecin le sous président René vocation à aller peu moi il y a candidat provincial le parti Yanjini donc en tout cas notre donner à peuple congolais et la conscience et la manipuler et la discréter et la souci à bosser la vie à mission pour le développement mais vous sabotez la candidat nyonso tala ndeko mate failu asalaki voter résine menelo aboni batine ya side ndimisa majo na vraiment muté parce que il a saisi wana te a intoxiqué bandeko na side ba possibilité la députation nationale maintenant ye moko a se retrouver le voilà candidat na élection présidentielle siko soka bini aza majorité sina lembo te akomi kokota na vision ya chef de l'état mais Mathieu Faïl a quelque part à le dire attention de voter naté ne veut voter moi la mboka wana Mathieu Faïl na kuzu matanga ndo la bangi arrivé à faire ce qu'elle entend cela Mathieu Faïl yoka Mathieu Faïl Denis Sanga professeur Mukwege Moïse Katumbi ce sont des grands fumeurs du champ plus que moi là vous n'avez pas salle de fond na tout tikango na de la suite so bana ko mona mona la baille mais na suite mais phénomène ça va bomber et bana ne pas politicien oui ba kuyi ne ba kwanda ngo na ko la no parlement mais ne voyez pas et puis so ko moni campagne on de Moïse Katumbi au sala avec ça la campagne va na présenter avec ça la diabolisation on a déstabiliser ou affaiblir pour s'attaquer au conducteur la manière de congolais la manière basa ni mais même si mama baba pour la ligne et puis pour avoir la conscience non ta fa ni kuna chika mais mati fa na chika bala pide pour la ligne bala ni mais ça la vie 20 les villes la 20 les villes le bail ni vite la ouais été mama ta fa ni je suis le président ni n'est-ce pas si vous a li sur la campagne pour comment ici nani pour même ça va trouver président voilà bandeko nayebi ke botendi mese mpona kotala biso na jonga lelo na chaîne na biso mosakolisha TV tokomi deja na suka kwa programme na biso toza moke na mikolo ezali koya bokoluka lisusu mikina na bino mpe kuna mwana mboka bokomela biso abone lisusu koleka bao nyonso basabonaki wana mwana mboka mbota yango en tout cas merci beaucoup mbalatina toluka moya ya biso kosurula nayo pe toluka moya kodevelope lisusu koleka merci beaucoup mwana mboka ndeko